Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bandeko. Nga si na loba ki, soy na loti ndoto nyonso il faut na loba. Soy na loba boye parce que na on souffrir makasi. Na on souffrir vraiment ya makasi. Na na bitumba makasi mais na on prier, na on sala ba prière. Malédiction, condamnation sans cause et na bokondité. Na benga Coxon, so y a un problème eza na bete la Coxon. Nga na ba mama leki na ngai. Nana ba noko na ngai. Nana famille munene na poto ba leki ya mama na nga propre. Ya Claudine na Londres yi bango. Ba male nkoso ba nani batu tout. Ba male dodo ba mama leki ya mama na nga mususu ba na Paris. Na luka ba problème na batute. Au moins ils sont besoin utiliser mutu, bo bandi ko utiliser mutu trop tika. Malédiction, condamnation sans cause et zana bo quantité au nom puissant de Jésus. Nga bijou na kota kana ba vie ya batute. Na lukela ka mutu problème ite. Na luka ka mobali moko te ko lukela batu ba problème. Moi na moi si moko te jamais nga na lukela problème na poto. Na linga ka ko kipe ba vie ya batute. Bino ba mi ba la poto wala. Lobi na lali. Bozo yembela nga bolingo ya bijou ezali bolingo ya nzambe. Soki ya siriki ya lemba kolonze mbwane ya nani. Ater compositeur. Redi ya misi na yebi yote na désolé. Yo pendo bomande ko na yo nga na yebi fino koleka na yo moko. Nga yebi redi yo na yebi yote. Ce que ça la complice na poupette na garçon à Londres bino ni sat bo saka na nga bino. Nga redi na yebi yote. Yo ko bimana mutu une femme ba ndota ba vie na ye. Nga yebi yote ba nse mo de betela nga na ba butu pourquoi? Na konza la ndo kite inconscient. Je suis désolé. Na yebi yote na yebi yote. Jonga la kutana na betelo ke yebi papito lobi na yebi petio na papito. Nga bien na moi ça ya na bango na loba na yo. Nga na moi sinote. Na lembi yo. Na lembi garçon à Londres. Bino mbale so bo abasi na midai na ndenga butu na ba mondi na bino ba l'air obo siba na kala mamonda ba butu wana. Nga bijou esimbate. Nga bijou na luka mtute. Oyoki na yebi yote ba je na bino esimbate. Nana besoin ça la genoté. Lelo bo memelanga makamba poupeti na ndoto nalala ka bo memelanga bino bana na mibali na poto bokomi yango bana basi bandeko mibali nga bijou na oloba bwena okosa te na intérêt okosa la mutu likambute nga na kosa rate. So bo na problème bandeko bo na famille na ba problème na bandeko na bino quelque soit problème bo arranger bo lingaka jamais ko tiaka makamba na ba Facebook na ba téléphone Android e komi na makambe belé mutu mususu mona obandolando na téléphone arane jalouse na oyebita so lukelo ba problème na téléphone. Lelo nga na lali na lobi déjà likamba ndoto aredi na loti nzembo na ye. Redi yo ater compositeur nga na moi sinote. Na benga ekutu fio na nuba sende lobi ko yebinga tenga na fia bakisi makambe belé bilo finga. Nga tokuta na mukolo mo ndeni yo yebinga na fia bakisi. Ndeni yo yebinga nga sala kisi te na ndimi nyoso nga lelo na ndimi. Ndeni yo yebinga na fia bakisi. Tokuta na mukolo mo tokuta no na butu pe mukolo mo to lala na mukina tongo oyebi fina nga ndengeni. Omwende na kangiyo. Mutu a Londres yo zaki fe man. Tango yo yaki na ndako na ngana yambaki yo tikila nga ba gym bo salinga ba je yo na ready bozwi livre ya bana mike ba livre bana mike ya ba dessin animé lo kwa ready asala ba nzembo bo lobi na ngana so ba message na tindela ready ayeba kiteke ngana tindela ke ba nzembo wana na tindela ki ba livre bana eloko bana o ba livre bana bazaka na ba livre ba dessin animé bo sakani na ngana ba livre eloko lo wana nakisa batu bino bo sambwa na otika bino te ngana lo ba avec épreuve. Nga yaki poto otika binote na désolé tana yoka batrika batu lelo na eko ndima ba livre neti ba livre oyo ya bana mike oyo ba livre ya bana mike oyo bibo zibo salinga ba jeune na livre ya bana mike yo ready ya misi na mutu a Londres bo salinga ba livre ba jeune na livre na zo ba écriture wana na tindela kayo ke protéger nga na bana boy na bonzo depo kota na vie na nga na bana nga boy otianga ba jeune na nzoto ba dini na lala ka musique no betela nga na nzoto ready nga na moi sinote. Na lo baka kombo ko na yebi yote mutu tonton na kutana na tonton ready na kutana na yo mukolo moko so na moni yo boya ko yeba na nga yote na kutana na yo mukolo moko so na moni ona nzela na oyeba na nga yote bo landela étoile na nga bo landela nga ba problème bo lukela nga ba problème pour que si jour afi ya chance afi ya mikonzi mibala bia bimaka na bango bo sala nga ba jebele Popol kutu ye na tindenga na bi popol sutala mwa mobile mo ba Hollande nga na Londres le bi bichu bata pa pamba popol na nga yo na yebi redi ya misi nga na yebi yote olia penande ko na yo nga na kotele ki yo Coxon ka mtala ki singlo bi na nga biju mo na mobile wana liande ko na ye ko meko kanga mana yeke na pesi Coxon raison oko kanga ite
Oyoki, na yebi yote, ba kota kapena fia mutu asande kona yo. Misiki lobi na lala, oye ba yembe nga misiki bolingo abisho leki, bolingo ya nzambe soki atomboki apo bomona lobi na fandi calme. Elo ni nanga, yo redinga na yebi yo, na dielo kona yo, ba liya kape mutu asande kona yo. Olaki singa si ba nzembo no nyonso, bilima ya se ya mai, bokoti singa tina ba esprit na ndenga se ya mai, po boluka bo benda ka chance nanga, ba cercueil biloko mo bongo liya ka batu yo penzo za vrendoki. Tala moi je suis combattu mais jamais abattu. Na se loko na bomba mais pas le Dieu tout puissant. O kokangate na yeb na komo tia ina pe preuve. Mi salo ngala sala pona ye. Nga batu tu ba yebinga banana liona amuto na sambelaka. Mi salo ngala sala pona ye banda bo mwana uke pambate. Radio zana bo konti liboso ngate. Na gaso à Londres na sale la ka vidéo. Rendi a mission zana bo konti liboso ngate. Na komi na konta na banganda après les musique beta kangai ya yo pembeni nzoka ndepo utiliser bangenge nanga. O kokangate. Na lala na mukolo moko na yeba mukolo moko tukutana ngana na butu na kutana na yo ya butu ko kutana ngana yo na moi lelo so to kutana na oyebote siko lelo yo so memelanga ba message ya poupette pona sana ngoni ngana poupette to ba camarade polo bito solo la ngina bibi shikamba ngana to ba camarade elo ni nangai ngana na bandeko na ngana poto nana bandeko na Lyon nana bandeko na ba Londres nana bandeko ba vrai bandeko na nga na makila mindele nga ko na bisa botana mindele nga na mona makila mindele ba tuna ba Joseph Momene kuna kisasa to libala na ngele kaka mona bataka mos na ba métis boni ko redi yo lina kenelo kisasa kulu na batwa ke ne pas la bino yo yebinga na garçon ya Londres yo soki story yo yebinga bino ba fema ni boluko kota na ba chance bana batu mbongo eso simba te ba ko boluko kota na via bijou bo sakana na bijou yo lala lango tikela nga ba jini na esprit po bo sakana na nga na so kanza kutu ce problème tu connais esprit mobimba bo tikela nzoto bo kota nga tina ba téléphone na ba inflammation na yo ka musique na ba téléphone pona kota na esprit mabe makambo bino bo sala nga redi yo na story wana nga bo moni na ba poupette na kati poupette tanga zoka zemina na mobile na Albert nga bijou na zalaka na bando lobisete na bando mona na suspect bandaka na bandako éviter na banda kala na banda ko inviter lelo so na so ni na poupette ya problème na bino et ça problème na bino te bino bana mibele bokom na songi bondeni na la kabo ila nga ko loba nga na ba esprit ozo yo ka biso to moni poupette kuna ba protéger na ba famille na ye na sala nini poni bo na songi boy elo nini bino bo na ngo bo et pourquoi bozo utiliser étoile nanga à partir ya lelo nde na loba na bino okokanga te muto okokanga zate na lingite esprit na bino amabe malédiction sans cause condamnation sans cause ezala bokondite na loba ke loko tunga na mona na loba na Facebook popol na ngai yo na omona na bimana popol na ngai ye wana popol tisa yebinga ayebi mwana na lala na ya sans microbe ya sans problème ona baluka na popol ayebinga so amona yebi ba délire loba na moi mobalo apesa nga conseil ebele abujur ali bosa kutana na ngalo bina nga bijou fais attention à toi popol tisi yo na omona mwana tisekede omona ngai ope amobala am marié mais respecte nga poni bino ba redi amis wani bala papa mo po sala kuto pemela ta popol te yo za danser te redi mudmeli diamba lokola yo munoko solo so pesa moi si so me munoko solo na solo diamba ngala yebi yo te no ke no wapi succès c'est la banda kala tala ba pa fali banwa mike ba koti na ba fere tikela bango basala ba succès na bango eloko nini yo na vie na bango muto asali le côté muto loko afali ça te so yeba nina ye après allez bongo siko fali yango ayo kota na vie na ngeba nindeni ba jeune yo surtout bo salinga ba musique nyosa mokili ngana yebi yo te to yeba ninga na yo te eloko nini ko se respecter toi na bana na oredi nde na yo kai kokson mutalaxi nga lobi ya bijou asana bana na bien yo ko nto senga nga numéro ngana yebi yo te o senga nga numéro nga likola biloko nga na créer na Facebook soki moi petite mo kalinga musique na yo bokuta na pe mwana oyo yebi ya quartier bato yo yebi bato nga na yebi okolanda garçon na Londres te garçon na Londres na yeba na Luanda biso to ya poto ayeba nga malamu te naza mwana oyo yebi bato ebele yo yebi bakoko malanga banani bato nga na yebi bana répertoire na nga na ba WhatsApp okoyo kata pasité na maolo bakete moi petit to tiolo babwa lingite bino mo memelanga ba ja popette en l'air popette so bolala kana bino po bo proposer nga na lala kana bino na bandoto eloko ndeto oyo kana na bino te bo proposer nga na kota na monde anko nga bijou monde anko na kokota tenga bakoko na nga bamama na nga papa na nga balakisanga mabete na kokota na monde osala muninga mabete na na mutu na osala mabete nana nga na mutu nga bijou na kosala mabete redingo na lota ndoto yo simbinga na loboko loba nga na olia mutu mukolo nini nga na lia na yebi yote
makambu na yo eza makambu na yo yanga mutu yaki na ndenge neta on yaki poto yo radio futelanga tikete mutu a Londres futelanga tikete poupette ya futelanga tikete eloko nini yango ba mama na Facebook ba mama malédiction sans cause condamnation sans cause eza na bokonzi te bande konanga na Facebook so boza na ba problème na famille botanda na Facebook te boswana te ba téléphone Android comme na ba problème mobali moko bo mona sana misalo yebino yete ala koti na vina bina madosa kana na bino bozolo ba o muninga bokomi ko accuser muninga ta musu muto bo accuser a innocent nga yebino te si qu'on a l'allé à bozo pesa nga message poupette omoni na ndoto kaka nga so na bango na ndoto kaka ba baby sanga na misu na koma kotanga tanga na koma koloba loba na misu nde prophète na oswana na osambela na e prophète wana ebisinga mabijou esa contact mobimba na misu na kepa garçon mo na vai na ndako garçon mo boye allez na rideau na e na moni bochango na Facebook nga bia c'est qu'il y a un problème misu na nga na redi et na contact na mutu à Londres nini o baby sanga ndeni nga partout na so kende eloko nyoso to na mona bino bo mona poni bo baby sanga pourquoi na sali bino nini mona mwasa bata sali eloko te eloko nini étoile bolanda ka étoile ngana na mibalo moni popol ndenga za na yebi ngai ndenga za wana mobali wana nde na otala ngai wana ibinga ngana na mibali ngana za na bango na beba na bango te na koza tamsu na sigi mokelo na mama to tsala boye ko to tika mwa to lekisi mwasa malamu za motema munene na bombi ebele na lembi siko na komo sanza binu na komi ko lobela binu na yebi yo te ready na yebi mutu a Londres te combien de bato ngana sala bango relation na Londres na beba na bango te mutu a Londres akine feman anesco mbongo na poto mona na rate ba o mona tam so lobi ate mona mwaso azana chance tika na squatter pane na olala bozo senga nga chance na butu pesa biso chance pesa biso gaz mais comment boko sala nga boyinga mo ifuna yeko luka vina nga na bana nga occupé tana tongo na okeba démarche moyena sada kende à l'aise ya tel corona bino bo traumatiser ngai combien de bateaux nga na leli na ebisi ba vie moli na ebisi ba alembi ya na bengiti na bakisasa mutu soka moni likamaso benga solo ba boeseka so souffrir mutu abomba makambo asala kata complicité na makambo wana na bengi ba jier likoli boye bisa redi tal makambo boye eloko ni na ngai redi ya misi nga na yebi yo kasi oleka okotika chance na nga na yebisi yo okotika yango nde na oloba na yo nga na yebi yo te to akamaradi na yo te nga na oyeba ota ata kutu boye na omona nga na oyeba na nga yo te to kuta na nga na une fois na butu na lala na une fois mukolo moko to lali na to kabwani bilo bobomila batu ba mabala na bango nga na bana na nga na mobali na nga papa bana boy popo likuta yebi mama kam na nga papa bana nga ba refulaye na tuni okutu nga bebi papito lobi na yebi petit papito to koza hate na betela ko kenga na mosa ya na bango elo ni nanga elo ni bino bolinga na tula mais mutolo de commander ni kana misu nde prophète wana lobi nanga mambiju contact mo bima na misu bozolo bananga avant makamno si la il faut que là na redine que là ne point moninga fia ko salisa bache bon on fia ko sala bache ngana yebi bino elo ni nanga yi yako za na kimia te mwana mwasa batafanda tranquille bimo kasinga na yoka soni ni ngana yoka ngana ki poto pona luka vina ngana ki poto na deliro te oh mutu ni na lia yebi yo to so dukene ba problème mutu ni na yebi yo to so dukene ba problème ngana ka poto ko luka vina ngana yebi yo te redia misi na yebi gaso ya Londres te bino mba na yebi bino te poupette bo yebi se aleki na ngate na yebi yete ba vina bino bo sala na yeso bolala ke na butu o bo proposer nga bolobi na ngai ke ya pesa bino nzoto nga pe fona pesa bino nzoto so bona ba mondi na bino akina bolala na butu bo sala na ba je wana makam na bino nga ko mwasi na bino te nga na za mwasi ya mwana mosali na nzambe na za muto na nzamba batela nga tala sala na nzambe te na ba délire na nga na makam na nga ngai bijou na ko iko lala na bino na butu te eza abomination eza makama mabe okolala kana mibali na mo esprit te eza makama mabe bo moni ke bo makambo sala ke réussir te ale bo bandi sa je nga yebi bino te yo comme ça un mari de nuit yo nani yo pesa nga kombo mari yo nani pour petit mama na bango comme mari bolanda kuna et pas na bango et pas na ngai te bo ba je ona na lingiri sute boyela nga ba message a poupette te boyela nga message te so ko sala ba je bino no so boyela nga ba message wana te na linga ngoli sute malédiction condamnation sans cause eza na bo quantité yo to a Londres yo yake pa na ngoyo tika ba génie bo sala ba genre ready na ba livre na ba makambebele pour aider à terre compositeur ba nzembo kana nzembo bo sakana nanga bijou ayebi bino te ngana yeluka vina ngana poto boye bo sali ba je tina immeuble nanga bo tinda batu na ba mindele misu tina immeuble nanga batu na yebi te bo sali nga ba je pona kwa na bino na yebi bino te bokosa ta partir ya lelo si na ba makambo yo bokosa te na sala baki ndoto
kota na koloba na linga ngo lisute malédiction condamnation sans cause ça na bokonzité bijou déjà à ma tata depuis kala na besoin ba problème na binoté na lingi na nga problème na binoté na lingi na nga bisala mabe na binoté o isanga na batu mboka mombaba boyo nga ya problème te nga ali sifi moko abetela nga avant nga na ye ba bino nde yango na ye comprendre te bino ba ta misala ndeni yo yeba kiteke nga ba betela kinga ike bino boko détourne nga dodo ayebi mwana mwasi wana lisi dodo mpela ayebi les mêmes makambo ayebi sanga les mêmes jours so na dodo mpela pe dodo zalama yele mwasi moko na ndaku na misala mabe nga ba yebi sanga les mêmes mambu hein ayebi singa lobi na nga mabiju batu bako kota na vie na yo yebi bango te bako bebi sa vie no bako lukela ba problème o yebi bango te bako koselo bango ba bato yo fréquenta mingi te ndeni yo yeba kite ba bina ngo kanga bato balinga kote na misu na yo o bando mona bato manga mususu ona no mona te ndeni bino boyeba kite est-ce que boyebi suka na bino ndenge ozala nana bana nanga na yaka poto sa ba deli